Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali. Très bien, allez, merci. Nazozela bato nyonso oyo bayebi nini mpona mboka oyo. Thomas Louwaka ayebi pe ebele. Losenjola nayoki ete mikolo ebele. Soki ozwi makoki oyoki mbela na biso. Oya, yaka na bosolo ndeko Thomas Louwaka. Toza na bosenga na yo toyoka yo. Faut toyoka bato, les gars qui ont vécu, faut koyoka bango. C'est très important, surtout bao bazokoma. Nakotala, soki yeso abengi na note, ndeko Kengwa Dondo. Nakosala mobima, nangi na solo na ye, Léon, na yoka ye. Na yoka bolamu, maele na ye, ata 30-40 minutes. Sagesse wana, eko salisa mboka na mikolo ezako ya. Toko tasiko na mokanda oyo komi, ndeko Marco Bangouli. Nalingina yeba d'abord, ozali auteur ya ouvrage dont les vernissages et ça maki mokola lobi ndenge tolandisi mon village Kinshasa, mémoire d'un Kinois natif d'origine. Nalingina yeba d'abord likanisi ya kokoma mokanda wana e uti wapi. Est-ce qu'il y a un livre wana batonso ba komona loko les a caractère tribal. Pour lobeli ka ba Kinois, OK ba Kinois, yo za moteke umbu binonde ba kolomboka. Est-ce que livre yo komi ezana likanisi ya kokabola bato te moto maele na nyonso ozali olobela kaka bakinois eza kopima bato moso eloko mosusu obikumisi kaka bakinois tribalisme yana kati te likanisi euti wapi ba motivation ya koma mokando. Merci Sango. Likanisi ezali euti na interpellation. Il y a 3 ans, groupe ba jeune ba kokumunanga comme na lobino na dirija ki Codec et tout ça na anima qui quand même Kinshasa mais mpaka bino bakulutu na biso ya Kinshasa boza kokende moko na moko ndamba kozenga kobenga bino mais bokotiki la biso nini ata histoire ya Kinshasa biso bana otobotami awa toyiba malamu te. On nous dit, mais qui est le vrai bino parmi bino comme la biso pour te bandir ni ça c'est là qui. Donnez-nous des repères. Donc l'idée est partie de là. J'ai été interpellé et ma conscience de Kinois m'a amené à me mettre à rédiger. Ça m'a pris plus d'un an. Plus d'un an pour la Rokoma. Parce que la PCI cardinal, minute nanga, manuscrit au mois d'avril l'année dernière. Attends, pour préparer ça, ce qui a rebondissé ça. Abongisi, ba correction et tout. Pourquoi on a qui cardinal Moussen? Parce que de un, Nazar catholique, donc je respecte l'autorité Nabiso. De deux, Allah qui est archevêque métropolitain de Kinshasa. Il aimait Kinshasa comme nous l'aimons. Webinze mbona lobaki Kinshasa teleme ongenga. 2, 3, je le fréquentais. Et beaucoup de monde d'ailleurs, bah tu as autant à livre, moi la photo nga nae, nandaku na makambo officiel donc je le fréquentais. Naponaki comme Naponi, Léon Kengwa Dondo pour la postface parce qu'il est mutakotia dans la politique. J'ai évolué avec lui. Et non seulement tout qui na politique, te koma na koma lekinae. Donc je le fréquente aussi. Ce qui fait que na pesagi bango
ba préfacé na ba postfacé makanisi uti interpellation olobi na lingi na kabola bato non ma quête de l'identité quinoise ezali prise de conscience na bana oyo bobotami awa bozali originaire ya awa tango bokozonga na bamboka batata na bino na province bakoyeba bino sute bakobenga na bino baba na kisasa bongo soko lingo sala politique au sala ndenge puisqu'il faut pas voter na démocratie kuna na mboka ya bapara na yo bako voter ote parce que bayebi tata na yo mais yo bayebi ote bato bayebi yo bato quartier na kisasa bato commune na yo na kisasa ba on est bato bayebi. Oh Kinshasa n'a pas que les Tekeumbu. Kinshasa c'est tous les Congolais. Nako kabola bato te parce que bato bako voter yo. Ce sont pas les gens de ta tribu. Ce sont les gens de ta commune. Les gens de ton district qui ne sont pas les gens de ta tribu. Donc, naza ko regrouper Batou par entité administrative, sans distinction de tribu, pour leur faire comprendre, prendre la conscience que Binonde beaucoup développé ici dans la Bino. Bino bata maleka. Ce qui veut que voter mutu auti na matete. Alors bon ça maleka. Bo voter mutu ya kuna. Bo pona parmi bato bakoki koya ko bunde tumba pona bino ba bongisa balabala na bino bozwa mai et tout ça. Donc naza ko interpeller ba Kinois, faites devenir une puissance de développement na kata Kisasa. Et je donne beaucoup d'exemples tant ba kotanga wana ba komona ngo bino ba élu ya Kinshasa. Beaucoup de entre bino ata boza ba parti politique différent. Beaucoup travailler na Kinshasa ndengeni. Ceux qui beaucoup ont raté pour échanger, pour ah yo les lots qui ont une stratégie yo rosalabo, yo kuna rosalabo, pour na Kisasa. Oh, to comment tout mona oza ki mona Kisasa? O komi ba pesio poste. Ah, la o komi muto Équateur. Ah, la komi muto Bandung. La komi muto Bazaï. Mais on va voter avec Kisasa. Ba voter que na biso na district boy. O comme ils na ba ndeko na yo, ya batata na yo. Non, ça c'est pas le Kinois. Voilà. Donc je ne suis pas venu. Ozala na lisanga ya oyo babengaka bana kin. Ozala na kati ya lisanga. Non, bana kin te. Moi j'ai fait codec na lobi boy. Na ya motuna. Na bambeli yote, atuni yo. Ozala déjà na lisanga ya babengaka bana kine so kota na lisanga wana na boyaki na kota na yango te parce que na monaki soki na kota eloko bato basali kuna il y avait trop de quinoiserie. Quinoiserie c'est quoi? Ba anti-valeur oh ba ko reprocher biso, c'est-à-dire le quinois pense que pour naye abusement yango na ndi mutu comme c'est respect ba kulutualité. Respect à ponctualité exaltée. Donc, pour Nayo, au Kanisi, à partir du moment où tu allais ensemble, bière Zawana, whisky Zawana, champagne, c'est ça, Tokutani. Il n'y a aucune idée. D'ailleurs, un français, un philosophe français qui disait, lorsque les gens imbéciles se trouvent ensemble, ils ne parlent que des hommes. Des autres. Lorsque les gens moyens se trouvent ensemble, ils parlent des événements. Mais lorsque les gens supérieurs, intelligents, se trouvent ensemble, ils parlent des idées. Eh bien, malheureusement, à niveau Banakin, il n'y avait pas ça. Et la plupart de Banakin, il y a un codec. Et bien, moi, qui rigueur, nanga, n'dengue vision, n'a qu'aucun codec. Ce n'était pas la bière. J'ai fait de codec un instrument de développement pour na kusala ba misala to bandi malheureusement bango moko ba ko bomba yango
inscrire Codec et Codec ezaki ba quinoa na ba quinoa. Il y a qui quinoa, mais quinoa. Il y a un des produits qui mbuta. Ngai moto na produit ça qui. Kimbuta comme gouverneur ya vie. Ezalaki ngai. Oyo ba quinoa ebele baza pe na makanisi ya bazo battre la témoignage pe ya malamu te pona Kimbuta bien kazaki quinoa. Tango salango okoye bate moto akozala ndengeni. Mais il était parmi bato na biso à Codec, les leaders de Codec et na pona qui est. Et il y a du Kambotembete parce que Mokolo va voter fête de la Guinée Kolanga. Ce qui n'a pas la na tine va voter qui parle ngate. Oza lolendo bimisa Kimbuta par rapport à résultat oyo apesa na Kinshasa. Oza lolendo tozo regretter. Sango na boiko porter jugement. Peuple va porter jugement. Limbisanga na nzela mabondeli bato ba kotinda ba message ape ba obeto makasi biloko eza penza ba mbodi ya mabe so na tangelo okokweya biloko mabe eza pe yawo eloko ekosanga eza nazo batelo biloko eza ya mabe soko ndimi ko affronter na kotangelo er moko mais ba beti yo makasi yawo na ebite so ko résister toko tano na makamba buku yango ndezo intéresser ngai ba expression moso utiliser na kati ya buku tano na tangi lokola ba concept lokola quinoisité. Quinoisité au komi wana na ebite ozobenga ba quinoa ba passer na quinoiserie. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ou eza prérogative péjoratif pardon na quinoisité. Explicitement ozobenga bango na nini parce que ba terme avec quinoisité, quinoiserie message clé zozala nini bo kese nango zozana sika nini ezola ya malamu. Quinoiserie ezanga moto na inventé yango te et à terme biso utilisaka yango et d'ailleurs ce que lingo finga moi ça va atala ba quinoiserie na bango c'est-à-dire bizarra za na biso bizarra za yango et ko amener yo et que réduire même niveau à raisonnement na yo lingo ce ko raisonner te peut-être eza ba difficulté à vie moto emenaka bango ndenge wana. Et c'est tout ça, donc ensemble, un comportement anti-valeur. Parce que bisotan otokola qui vieux quartier à kuki ko pesa yo et tumbu parce que moi no salimabe. Sans qu'à te demander par parents. Et tant que os parents bien bitanga boko vimbia boye na fio na likamboni na asali bien. Mais na moya lelo beta mona ekoko we comme likam. L'état kabola bino. Donc quinoiserie yango nde moto bomi kisasa yo moto bongisa mboko comment yo loba yo moto ya kisasa obwaki biloko na papier na ba loba no yo moto bongisa mboko yo za mwana kisasa ya solo loba ngwana c'est ça la quinoiserie. Alors quand j'invite bolongwana yango tokende na quinoisité nga moto inventé terme wana te okomsusu bengisa professeur Yoka lié Oya Ina. Yende moto ali chanteur ya quinoisité. Na yibi yango epanaye. Et ye moto lobi d'ailleurs a présenté qui livre nanga. Quinoisité nini. C'est l'inverse de quinoiserie. C'est-à-dire l'élite qui cherche à ramener aux valeurs. Le valeur de Kinshasa. Lokolangana kolakisa bango. Que quinoa akoki pe kozala moto ya mayele. Quinoa akoki kozala moto soki ba pesi esika abongisa. Quinoa akoloba te yo moto bongisa mboko bongo so lobi boye nani moto ya bongisa. C'est ce concept là, l'ensemble de ces concepts, la quinoisité. Maintenant lingi ont invité professeur Yoka. Très bien. Nalingi nayoki osusu beti ni solo ya ba origine ya ville province de Kinshasa. Nalingi na yeba moto ya yekini mbala liboso to kino avandaka pe ayebite. Quelles sont les origines ya ville province ya Kinshasa pour na moto ayebite mbala liboso pe azwa maele. Oh, on a tout monté dans l'histoire, yebi tango mboko boizalaka te parce que avant que Stanley a découvrir à ça l'expédition là nous sommes en 1788. Aye à Monimboka, mais comme finança qui est mingité à Zongi pour la poto, roi Léopold II, andimi ko financer
aye kozonga en 1881 akutani tango alumbu tango wana pona koya ifo maswa et tout ça kiti na ebale par l'est là-bas a komina Kisangani et Kisangani ezalaki esika moyen maswa eleka ezasute avec une chute de Wagner et apesi yango kombo ya Stanleyville ya kombo installé mais va contourner na donc on va démonter va pirogue na bango wana tu vois va continuer ti va comment va chute mususu monani chute à Kinsuka suka na fleuve moya ko kende musika ezasute et awa na baie de Ngaliema na chute de Kinsuka aya kokuta na chef coutumier moko azalaka wana Ngaliema. C'est ainsi que clinique Ngaliema, Mont Ngaliema, baie de Ngaliema et tout ça komboya chef coutumier wana na Kitambo. Ba négocier na ye, nous sommes en 1881 ti na 1883. En 81 ba signé le premier traité d'amitié au EPC Stanley autorisation à ça la station na ye awa pa na biso na baie de Ngaliema. Ils allaient Kintambo, village du chef Kintambo. Alors, politique, il y a Léopold II Zalakani. Léopold II, tout en étant le roi de l'État indépendant du Congo que nous étions, n'a jamais mis les pieds dans cet État. A signé un contrat, comme dans le Baki Makamba 145 territoires, Awa, a signé un contrat dans la société à charge, société à charte, bangonde ba homme d'affaires, à voilà, ngala zui territoire, moko munene kuna. Ils ont la richesse belé. Oh, ya lingi okende kosala kuna, akende, etango wana, il n'y avait pas de droits de l'homme, il y a Stanley akata biso maboko, makambo mabe salama la historien baloba na biso. Bato na baye pour basala misala na bango na territoire qui appartient au roi Léopold. Eh bien, ceux qui basali ba gagner, ba ko futayi. Et c'est avec cet argent-là que le roi était devenu un grand milliardaire, batongi babilo okuna na poto, na Belgique, na mbongo na biso. Na misala o basali pa na biso. Et na baie de Ngaliema, société lokola Chanik, lokola Utex, banda kiwana. Tandis que portugais na grec, baye kosala Kitambo magasin. Mais mboka komi ko fungwama. Baye ke belé. En 83, Stanley a été signé et dans ce moment-là, la distance est munene parce que les lots, ce que l'on a Kitambo tinaga, au moment où on a pamba. Mais dans le temps où on a banda Kitambo tinaga, il y a qui mboka bi balé séparé. Kitambo il y a qui a village, il y a pas Ngaliema signé kinaye, il y a chef Ntambo et gare centrale, il y a qui village Nchasa, chef coutumier Umbu, mutala ki wana. Nchasa du Kinshasa. Stanley a signé là en 83 et sikoyo ba mindele ya misala ba komi ko kendepe kuna ba komi ko développer Onatra, Bralima, Marsavco et tout ça. Eh bien, entre les deux stations, Kitambo et Gare Centrale, les affaires, comme tout le Makamba 145 territoires, il faut des routes. Si vous voulez des affaires, il faut des routes. Eh bien, il y avait un chemin de fer qui reliait Kitambo à la gare centrale et qui a suivi le tracé que nous avons aujourd'hui, Banda Kitambo magasin à Colonel Munjiba, au commune Sosimat, boulevard du 30 juin, et Zalaki chemin de fer pour Nabiloko et Tambola. Et la première petite route macadamisée là qui avenue Valk, oh les deux bien en justice. So comme il a Sosima Touana, au Kamati Rotana, ti Lukusa, ti Forescom, c'était Valk, là où bien en Valk. Et à bétonner dans ce côté là ce que les Kiana, malgré ba ko tia couche ya macadam, ceux qui macadam ici le béton zongi, ils allaient bétonner. Pour na kokende ti Forescom ok au rejoindre gare centrale. Donc qui ça c'est bandara ndengwana. Et petit à petit baye ko
Mindele, ça les belé, va comité d'alimenter, ça la route de poids lourd, toujours bétonné, Natangwana. Et Natangwana, Kalina Oyo, Gombe zalaki ba Mindele Kaka. Et la colonie avait développé Kinshasa de manière à ce que ba Mindele na batu mwindu bazala séparé, comme en Afrique du Sud. Donc, biso, Kitambo, boye, batona biso, vandaka, et c'est là qui, quand il y a des travailleurs, il y a des sociétés, comme ça, dans Kitambo. Et, petit à petit, et puis, tant on va commis, compagnie comme Belé, comme ça, Mindele Moussou, Kiti, na avenue du commerce, et tout ça, et commis et Belé, Kotonga, Kinshasa, na Barumbu, na Lingwala. Lingwala avec Saint-Jean, Kinshasa, ça a toujours aidé la commune de Kinshasa. Barumbu là qui, Casamar, comment ça s'appelait encore, Barumbu avec Barumbu, t'es pas bien. Enfin, bon. Donc, Bana Casamar. Et Yangonde Bandaki, cité indigène. Pour toujours réservoir, il y a ma main-d'œuvre noire. À 18h, chemin de fer, et Kabola qui biso, et les Kokomi boulevard et tout ça, au coquille qu'on traversait en haute à partir de 18h. Ce que ça, la Kalina, au plus à 18h, au traversé, on a la côté à la cité. Et, Kotonga, Willery, oui, mais pour les gens, comment Willery? Pour l'année. Au moins, il a quitté, Sika, église protestante, Mongoliana, il y a Moukéboué. Quand mon collègue HB, c'est-à-dire Willery, compagnie a mené à Marsavko, à loja qui va travailler en Ayewana. Et l'État tongelier, balabala wana, va puis en Kombola, quand on a Willery. Il y avait donc 3 grandes avenues qui rentraient dans la cité indigène. Roi Baudouin, qui est Kassavou aujourd'hui, Banda Wakadingi. Deuxième percée, Willery. Troisième percée, Joséphine Charlotte, au Bengarango, le 24 novembre. Ah, ça, Joséphine Charlotte. Joséphine Charlotte, Komboya Bango. Yango ce qui est Souki, na Pont Cabu. Oh, bah, toi, ben, à Pont Gabi, les Pont Cabu. Pont Cabu. Pont Cabu. Et Soukiwana, cité Soukiwana. Nous sommes dans les années 40. Cité Soukiwana, et toujours l'esprit à Colomb pour Talanding, bako séparer Bisso. Bango, Mindele, administration à Bango, ils allaient qui n'a qu'à bâtiment et hôtel de ville à l'élo. Et c'était pour la population blanche. Bisso, parce que, tu vois qui identifié, hein. Papa n'a pas bien tant on a encore sans carte d'identité, ou la carte n'a yo, ata électronique, ils allaient quitter, mais c'était bien organisé. Il y a Bisso là qui, Baro la cité. La cité au monde, na stade de martyr. Il y a un petit stade omnisport. À côté, un petit bâtiment blanc là. Un vieux bâtiment. Qui existe encore aujourd'hui. C'était la cité. La cité. Pas Ibiso, Batu Mouindou. Tout ça, qu'on ça là, enregistrement à Ibiso. Alors, ça, nous sommes entre la première et la deuxième guerre mondiale. Tant qu'on a commis proche de la deuxième guerre mondiale, dans les années 40, 50, bah, qu'on ça la Mboka Sika. Mboka Sika, c'est quoi? C'est quoi? Mboka Sika, c'est Dendal, que vous appelez Kasavubo aujourd'hui, et Ngiringiri qui est resté toujours Ngiringiri. C'était ces 2 communes-là qui constituaient Mboka Sika. Et maintenant, pour arriver à Mboka Sika, bah, prolonger Balabala, et Soukaki, na Joséphine Charlotte et Soukaki, pratiquement, na UPC, na cinquantenaire, bah, pour les gens qui n'ont pas bandal, et puis, va percer parce qu'il y avait le sanatorium, mais là, qui est dans Sélimba, on n'est pas qui faut soigner, bah, malade, etc. De là, qui organise. Bah, et comme ça, là, Kasavubu, et continuer, et Kobima, na rond-point bandal, et puis plus tard, na Kitambo, tant qu'on va Kotonga bandal. Et, Willery, va percer en haut, et comme il a ça, et donc, le comité n'a pas dit le peuple, et comme il a ça, et Kriti, et que Okuta na Kasavubu. Donc, voilà comment Mondele a adhéré à
à développer Kimbo Nabiso. Pour nous parler, parce que ça va vous prendre beaucoup de temps, vous trouverez tout ça dans le livre. C'est exactement. Alors, de Léopoldville, na Kinshasa, s'il faut comparer, et là, on est bongwani, la négativité, ton la positivité. Oyoko retenir à 2 mots. C'est négatif. Oui, bien. Ce qui va t'attendre, ce que tu n'y bango, au lingo vivre na tango, wana to na tango. Alors, papa, na vivre na tango à Léo. Évidemment, toi qui n'as pas mingité. Nous étions, jusqu'en 70, on était à peine 1 million. Parce que je vous dis, pour na biso tangwana, ma voiture est à la quitter, tout le temps vélo. Et d'ailleurs, un célèbre vélocycliste, comment il s'appelait encore, Nakisa Savavingenia, Ndeke, Nabosani Komboli. Donc, vélo est là qui, notre moyen de déplacement. Et, moi, dans le quartier, il faut y avoir, combo ya balabala na yo, pour babetote que outil ou amutote pamsus luangana ko bana dendal banda Sandoa c'est la dernière avenue avant Kasavubu, avant traverser comme un ngenge ti la Quétule c'est l'enseignement aujourd'hui à stade de martyr. Eh bien il faut y balabala la mutu moko pour baloba ko za mona quartier. Alors otuni na tango wana na lelo. Non, Sango, Natangwana, Bisokola Kadi. Ben, Tolaki Mingite, c'est vrai. Et puis, il y avait l'administration de l'État, du colon, que nous avons détruite. Qui faisait que, oui, on dit la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Eh bien, aujourd'hui, notre jeunesse dépravée n'a pas de limite. Natangona Bisoyo Moana. Aucun ne cocotte en barre. C'est que vous appelez les boîtes de nuit aujourd'hui. Au cocotin? C'était réglementé. C'est que vous appelez aujourd'hui les flamingos. Nous, on l'appelait flamingo. C'est-à-dire les hôtel Bakuzu. Non, c'est Bakuzu. Nata on a biso. Et qu'on ça la matin. Comme je vous disais, vieux quartier, pas vieux, comme disait Yokaye, vieux. Vieux quartier, ceux qui va mounir moana. A bête boko. A même yoté papa non. Pour qu'on appelle pas bêtu encore. Mais aujourd'hui, cette dépravation de mœurs, ce que tout comparé, non, Léo et Baby. Mais Léo et Baby, ça pour la situation économique, il y a un beau côté, au Kanisa que, bato bami Baby n'andenge na bango, cause à kobe bezo utawapi. Ah, to décrié kobeba, cause à kobe bezo utawapi. Là, vous amenez de la matière qui est la mienne. L'économie conditionne tout. L'économie conditionne tout. Un individu abandonné à lui-même doit se débrouiller comme il peut. Mais lorsqu'il a du travail, il a un revenu, il rentre chez lui assuré que il aura un comportement différent. Et donc l'économie est à la base. Nous avons avec le pillage du maréchal, je le crie, je le dis, la zarianisation. C'était des mesures erronées qui nous ont amenés à appauvrir les créateurs des richesses que nous étions. Tout ça là, depuis ça, même ça là. Demandez à ceux qui ont vécu dans les années 80, chômage à la Kimingite. Toi, ngai moko na urubano avec Bafer Nangai, j'utilisais au moins na Faner une centaine, na Bosch une cinquantaine, na Bafian-Bolfrad Nanga, au moins 200 personnes que je nourrissais des familles. Mais, et Bemba, n'en parlons pas. Bemba n'avait au travers tout le pays. Mais lorsque vous détruisez l'appareil productif, comment voulez-vous que bateau ça allait encore bien? Et avec là, ma mauvaise mentalité, les antivaleurs que nous décrions, Nico s'est installé dans la mentalité bateau. Donc l'économie est à la base. La pauvreté peut justifier le comportement que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'en donnant ces conseils, en écrivant le livre, en expliquant ma cambonion sozo expliquer l'environnement, tout ça, dans l'économie presque par terre, vous pensez obtenir gain de cause?
Je ne voudrais pas démissionner en tant qu'élite. Avoir l'impression que nous crions dans le désert. Mon devoir est de faire ce que je dois faire. Yamana toko pour chacun bana na biso, baleki na biso bana ba faire lelo, ba c'est biso comme ba patriarche. Toi sur la mboula makambo na te. D'ailleurs, tant on a moi la trentaine, na qui na cabinet président de la République, na qui directeur de cabinet Bisengimana. Franco Luambo Maki a dit que son âme repose en paix. Alagi camarade Nena Bisengimana, mon patron. Et donc, Toye Banaki. Et en privé, un jour, à l'obinara, il s'est moko, il y a qui m'a dit, c'est belé. Ah oui, Marco, mon ni, le coup, la biso va couler tout bout. Tobeta qui bali, tant on a banamike. C'était le seul sport biso tagi on a cité. Mais au beti bali, na baleki, yo le loko mukolo. Ce ko kiti ko beta bali, na baleki lelo. Bagoyo ka solo amasa samba na yo. Expression na ye. C'est-à-dire tes aisselles. Et ce qu'il est qui a eu qui solo amasa samba na yo, a ko respecto li sous-souté. Donc, les enjeux à balai qui a sous-jeu dans bisoté. Le Rangaï mpaka na commune à 78 ans, dans 2 ans, si Dieu me prête vie, na commune à 80 ans, et ça tombe en Rangaï, tena qu'il y a un gouvernement, on a parlé. Il y a balban à Rangaï, balai qui n'a bisoté. Et l'autre, toza kosenga na bango, boya kozwa conseil. Ça ne vous coûte rien, et ça ne me coûte rien de vous donner des conseils. Mais malheureusement, chacun qui est nommé croit qu'avec la nomination, il a une diplôme de PhD. Parce qu'on l'a nommé. Non. Oui, bien noté. Kende kosenga conseil. Peut-être que conseil n'a pas pu empêcher au Iba, n'est bien engagé. Il y a moins de kimanga. Mais, et là, est-ce que je crie dans le désert? Mon souci et mon souhait, Boya conseil. Très bien. Alors, peut-être une question à curiosité avant de souffler, pourtant, aux Anneto Bandokita. Marco Bangouli, Oza Bato Bazo Kanisa, que Kinshasa, pour Bunga, il faut qu'à Bazala na Bakondi à Bakinois, pour Bazabane à Kin, Baebi Kin Malamu, et que ba commune, il faut la diriger Kaka na Bato Bauti na commune, Kinshasa, parce que l'expérience a donné le contraire. Bana Kin et Belé, na lisanga na Bino, ata bana Kin te, toya Omoso Lobaki, ba diriger Kinshasa, ba diriger ba commune, mais bilan est catastrophique. Ba pesi obiso tozela gite. Yo zali l'école ya Kengo. Ce n'est pas une contradiction, lobi ke Kengo a moto a rigueur. Ngai na kumisa na lobaka mingi awa, mosala na ngana na rigueur koleka Kengo na Sénat. Na zuye lokwa modèle. Kengo a kota la compétence, a kota ba kinoa, ta kota la ka moto a bongi be. Nde apesi nzela. Ozo mona te kolanda na kaka na ba kinoa, kolanda na kaka na ba ressortissants ba commune epesi biso ya noté. Ozo bato botikali ka bongo toza lolenge mso akomona. Le contexte a changé. Na likambo to lobana na tango ya maréchal, na tango ya MPR. On envoyait Mukongo aller diriger Goma, un Équateur aller diriger Lubumbashi, un Katangé venir diriger ici, etc. Et il y avait circulation du point de vue même d'administration, ils allaient à la justice, ils allaient à la fonction publique, qu'on permettait Bango au travers de toutes les provinces. Et ça apportait de bons résultats. Le fait de ne pas laisser la province ou le territoire, rien que n'a pas ressortissant, et bimisa qui bon résultat. Natangowana. Mais les lois constitution à Bino, la Bisso, ils permettent à moi souper. Moton motofa développé par là. Tous à qui 11 provinces, t'as commis 22. Et. T'as commis 26. 26. Alors, Yolobi, au Keneko nommé Motoaza, territoire Wanate, au Kenagote. Bah, on dit,
constitution est pessimiste en côté. C'est-à-dire, nous avons changé d'époque. Alors, il faut changer de réflexion, changer de mode de vie. Comment faire pour que les ressortissants, puisque la constitution les oblige, voilà la réflexion que nous devons mener. On ne peut plus remener la réflexion. Ah, est-ce que tu as bateau école ou bateau comme ça, tu ne peux pas développer. La constitution ne vous donne pas ça. La constitution aujourd'hui donne chaque territoire na bateau naé bobongisa. Toluka ndenge nini tobongisa. On ne peut plus revenir en marche arrière. À moins que la constitution change. Très bien, alors on va revenir. On va voir le comportement d'un Quinois. Les Quinois. Quinoiserie de Bomi. Quinoiserie Penzama B. Ngala baki quinoiserie. Oyo quinoa saleli ki quinoiserie. Normalement, mon ango, c'est un pauvre orgueilleux. Nengozolo bawa, moto alingi komi la kisa. Moto azala nda kwa chambre na salon mazoli yango bonne. Moto azala $20, mazobenga yango 200, yemo kwa baksi 0 likolo. Extravagance. Matanga ya moto akufi na pasi azanga ki $100 okende l'hôpital. Bakundie na $5,000. Tala makele bebe na balabala. Tokoma ki tina nzela place bazole la mowe na dépôt ya gerbe de frère bato bazotia paquet à sucré. On t'a le te bakosala ba dépense. Mon taille pena na paquet à sucré. Deux paquets pe atie yango penza ibembe vandi wana. Mais mon takamati paquet à sucré paquet au cha place wa. Quinoiserie nda lobi mwasi ndenzoto. Quinoiserie nda lobi chabalia. Ego pola nango. Wana quinoiserie. Quinoiserie. Mabe quinoiserie bebi si moko na moko. Quinoiserie soko tali elobeli ya moto. Quinoiserie nda memi bombe. Quinoiserie nda memi pantalon na C. Caleçon, soutien, monani na miso bato. Nde quinoiserie. Quinoiserie nda lobaki yo moto bongisa mboko te. Quinoiserie. Quinoiserie nda telemi. Habitata obombela onini. Okundati. Okunda opamba tia balia basilisa. Quinoiserie nda lobi papa kabaka. Serkez zaka kilo. So kufi abiso atome mayo. Ba expression. Tous les jours, banalité. Les gens ne restent pas dans l'essentiel. Bopolo. Kuluto alobi tango toko kola, tango surtout bango bato baboti biso ba kola. Kota la film makambo mabe zaki na bisika batalaka. Bafutela kambongo. Tranche d'âge ya bato. Ya kobombama. Mais les autres autres la na téléphone. Bozo ba imona ni na miso bato. Lelo soki omoni mwana mwasi aza na 21, 22 ans, 23 ans. So omoni mwana mwasi 25 à 30 ans. Aza vierge. C'est que mwana mwasi wana aza na ba mari de nuit. Bato ba comprendre tende na âge oza. Ti lelo boyo. Ozaka boy. Yo oyebi eloko te. Mais soki mwana mwasi a 15 ans, ba 16 ans, yebi mibali ba bi mwana oyo afungama déjà kala, mwana moko évoluer. Inversion ya ba valeur ya ngonde quinoiserie. Kasi senge tozonga na molongo, bon moto. Bara basi bako tia ata bar na tango na bino bar ezaki ndenge za bote. Non, ça n'existe pas. Okuta pena lisanga na Nyangwe, oke na Kimbuta, oke kote ya Bandal kuna na bloc. Otamboli omona pena bana basi mesa meke tondi na babute ya masanga pe bazomona. Tatouage na nzoto, basinga na makolo, batoboli zolo, batoboli lolemo, batoboli bumo. Lolendo pe na miso abato. Kabelo ka ebele, motazo tambola na pri ya pharmacie na nzoto. Ache kabelo amemisa kotie bo pharmacie na Kingasani motabandi commerce mais na nzoto ya moto. Lolendo. Lolenge ya ba quinoiserie. Esungi biso ne lokote. Moto aboyi ko sala mosala malinga sa ka lolombo. Kobenga bato ba kombo ebele. Yonde mwana nzambe. Lola likolo za yona tata naye. Yonde soki ozaka leki ya kizenga nde tobiki. Aopeso ba kombo azo sanzola. Pona suka zwaka eloko. Quinoiserie esungi biso te. Botala quinoa moko. Soki azandoki te na moni eloko mususu te. Oyo azande ndoki. Policier oyo azande ndoki. Kombo mususu ya kobenga te. Donc tokanisa kindoki eza bato bapumbwaka. Nzoka na bato balati pe tenue ya police. Bandoki pe bazali botala ndoki.
tata ya bato mwasi ya bato mendoki alokaka na moi otala misala kindoki tanga mukio wana okindi mais on a ça nango te mais yango mbongo ngo comment la poche à moto to mbongo ngo oni mate oza mbongo te dans un mbongo te oni mate ke mbongo mais on a que no futa mona mwana hôpital parce que dans notre mwana ko fa pas pesa mbongo mukio za wana pesa mukio ngo za combien tala nana tala nana pesa nga négatif tala te tala eza wana pesa ngai dans nango te na biso na nango te papa yaka pesa ngai mukio za nango bi tika kata yaka pesa mikanda pesa nga mukio za nango ngane na koyebisa ese moi charger l'opération pesa ngai moi za makasi bana ndengo zo kokabela boye na zimbongo abia kopesa aussi papa mande za 422 000 francs congolais so monga na biso bibakiselo kwa no kenduki de Gérard na okata note à perception moi même je vais couper une note avec une PV sous basement souka yonde sala ce qu'on est na biso kini nayo za bref non pression ko zongisa ba mona comportement ndoki babelelaki mbala ebele mpo bato bafongola miso ndeko marko akopesa makanisi me ndoki donc un policier bafilme bapolicier bambala ebele me bazobongwana kaka te baza bakinois babanaka na bumbu na gombe na barumbu na lingwala na lemba na kimbanseke baza bakinois na mboka pe bakamba boyelaka te na mboka penza nga na utaki mbandaka na bunya na mboka mwa ba valeur ezali bakino oyo zokumisa wa bango nde mwa bato mabete so okela ba province kaka oyo kinois so amoni kinois bato bakomi kobanga yo miso ga makambwela eleta ndelo ndoki belela liso ndoki boyoka comportement conversation ya policier batie mpo na mosala akangi moto azolo bakena na pasi azokende hôpital policier akomi prophète atali ti la poche ya moto abi ozana eloko na omona mbongo belela ndoki tanga mukio wana okindi mais on a ça nango te mais yango mbongo ngo comment la poche à moto to mbongo ngo oni mate oza mbongo te dans un mbongo te oni mate ke mbongo mais on a que no futa mona mwana hôpital parce que dans notre mwana ko fa pas pesa mbongo mukio za wana pesa mukio ngo za combien tala nana tala nana pesa nga négatif tala te tala eza wana pesa ngai dans nango te na biso na nango te yaka pesa ngai mukio za nango bi tika kata yaka pesa mikanda pesa nga mukio za nango ngane na koyebisa ese moi charger l'opération pesa ngai moi za makasi bana ndengo zo kokabela boye na zimbongo abia kopesa aussi papa mande za 422 000 francs congolais so monga na biso bibakiselo kwa no kenduki de Gérard na okata note à perception moi même je vais couper une note avec une PV sous basement souka yonde sala ce qu'on est na biso bako banguli oyo kinois chayer ndoki sentiment no nini po kinois nda sali boy donc wala lobongo na litama na ki o mawa ya mawa sango il faut pas que tout le monde a problème seulement à la fin c'est que nous venons de voir ils allaient souka mais il faut luka euti wapi na tango biso tokolaki on était entre 400 000 et 1 million d'habitants. Sur les 1 million d'habitants, les chômeurs ne dépassaient peut-être pas 100 000. C'est-à-dire que la main-d'œuvre active était au travail. Misala ezalaki. Moi, nazana tinate akende kuiba puisque na ndako na pokwa kulia. Papa kene musala bafutaka ye. Tozalaki na ba structure lokola INSS, lokola basuna, tozalaki kotambola. Papa soki abandi kosala musala bien et pas sala kuna ONL bapesi fonds d'avance atongi ndako. Tozalaki na ba structure ya prise en charge ya sécurité sociale. Misala ezalaki. Mais nous sommes passés de 1 million à 15 millions. Mboka ngoka c'est moko. La pression démographique a détruit les infrastructures. Et a ajouté à cela le problème de chômage. Avec Naouti Kolobango,
Maréchal asala qui erreur. Alors que le régime naïe na 80 to comment qui na économie makasi yemo ka copier en 91. Et ce que piller tissu économique, tu engendres le chômage. Et bandi wana eza kokola ka kokola et population eza ka komata. Au lieu que population a komata, ba industrie ezalite. Pongo bato wana chômage a koliate. À cela, vous ajoutez les difficultés de l'administration. Policiers, on a au Bolobi, Tomoni. Quinoa. Ata quinoa kakate. Aoute koloba vérité. Aozon ananda kokuna mwana za malade. Mais pourtant, ça policier. Te moto nde azoloba. Moto ya kanginde azoloba ki mwana ngaza malade. Botika na kende pona mwana. Ya lobi te na banet prophétique na ya moni ke mbongo za na poche. Oh, msala batinda ki na balabala. Eza te pona kokamata mbongo ya mutu wana. Mais soki azwi yango eza nzala. Soki policier na nzala, eza parce que lifuta bapesaka ye ekoki te. Soki lifuta bapesaka ye ekoki te, c'est parce que le pays n'a pas assez de moyens pour payer autant de policiers, mais le pays a besoin de policiers. Et on a dit, oh, tout le monde, hein, eza kaka conséquences, mais total a été wapi. Marco Bangouli, j'ai été à Goma, tant on suit pour tambol na Goma, toke na suka, na Goma, na kuti bilenge. Mon salaire l'État est engagé bato bingi penzate bato moke na Goma, mais mingi ba entrepreneur, ba jeune ba zo komi luka. Bakangami liboke ba kopesa mayele na Goma na moni yango Lubumbashi mwa moke me Goma ya pena mwa likolo, na kolozi pe na moni yango. Nini bino ba kinoa ya solo. Ya tongo. Boko sala pona ko encadrer quinoa, pona ko promouvoir quinoa, pona ko pesa quinoa maboko akoma na responsabilité. Asali la quinoa mo lolenge kin ndenge mosusu. Parce que salité otoza nango na Kinshasa. Ezaka ba quinoa te. Nde bato ba ko rendre kisaso insalibre ndenge tozali. Kaka ndenge to ali boye. Désordre nyoso ba mai boye construction na sekezo beba quinoa. Bakolo bato bako décider sur le destin ya Kinshasa eza ba quinoa. Politique nini lolenge nini bino bozo sala po sunga quinoa abeta lisolo ya kitoko na mikolo ezo ya lolengo bino bobikaka. Uti ko bango otamboli na bamboka lokola nikola biso ya Goma kuna omoni organisation banango privé l'état te. Ekolo moko na kumisaka na mboko ya biso baninga na biso bandande ya Butembo. Butembo comme ville, l'état te bango moko. Bazana esprit d'entrepreneuriat. Biso ta on doit kina neza dogoloba. Gouvernement, donnez-nous une bonne politique et nous on va faire une bonne économie. Économie dans ma beaucoup va privé, c'est le secteur privé qui est créateur de richesses. Et là bon l'état là l'état ko ça la concurrence dans l'homme d'affaires. L'homme d'affaires dans bango ba créer la richesse. Yo l'état créer environnement. Or la ndenge to komi lelo ba quinoa, c'est vrai, je les condamne parce que nous devons faire un effort. Mais le vrai combat pour sortir de cela, c'est le changement de mentalité. Mais ça passe changement de mentalité, ça Yango, par où? Changement de mentalité, Vous pensez que c'est seulement le livre que vous avez écrit? Non. Mais ça va commencer par où? Sango. Moto, comme on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Tant que l'État topesi ba moyen pour batuba ba longwana état ya pauvreté. Et quand je dis cela, c'est quoi? Quand nous entendons tous ces détournements des fonds, ces ventes de carré minier, dans le rapport de Kofi Annan, on dit on a créé des sociétés dans les îles Vierges avec des milliards de ce pays. Mais ceux qui mbongo wana ezala ana katamboka. Bosala misala
Botongeli biso banda colon akende. Nous avons une seule voie d'accès jusqu'à l'aéroport. To bengani ma maman ou ba teka le long du boulevard, c'est normal, les gens, c'est comme à côté Katé. Mais qu'est-ce qui nous empêchait avec Mbongo ou doit détourner? Totonga une voie supplémentaire ou 2 voies supplémentaires banda ou Atina aéroport. Et lorsque vous aurez construit ces voies-là, l'activité économique va se développer le long de voies. Je ne parle que du cas de Kinshasa. Qu'est-ce qui l'anarchie que nous avons dans l'occupation des terres? Ndenge nini bokonda kosalisa bango bato bopesa bato mabele avant que bosala mai, avant que botia babalabala, avant que botia, c'est la pression démographique. Mais l'argent que nous détournons, soki to lingaka mboka to investir en akati, l'État aurait les moyens. Et lorsque la population bana oto finga bango, c'est vrai bakino, bazana comportement wana. Je l'ai dit dans mon livre, nous classe politique, nous portons une part de responsabilité. Parce que to bongisi bangote bana nzala. Basalani. Ce n'est pas bien, biso to kufaka nzala mais ezalaka ya boyete. Mais mabe za biso parce que ba montant otoyo kaka ba détournaka. Ceux qui osangisi yango l'inspection IGF comment Aligeti Gilles Aligeti Kay. Combien on peut bambongo ba détourner. Toko sana misale belé et toko alléger phénomène ya pauvreté automoni wana. Bana ba policier ba kosenga souté. J'ai conçu un projet dans le livre. Allez-y. Tombola. Idée, on a le livre, évidemment, on a développé un sauté, mais j'ai discuté avec, à l'époque, le Premier ministre Matata, Tindelinga va conseiller naé, to discuter, le ministre délégué na finance, na prouvé bango, étude, pré-étude de faisabilité, na ça m'a coûté de l'argent. Je les ai convaincus tous, bazaki d'accord. Quoi? Yo moko zawana na bato bakolandanga. Ah, on a Kisasa, na lobby, tout ça la tombola. Tombola yango yandegeni. Tous les mois, tombola wana, et qu'on permettre biso totia sur la place 50 véhicules, taxis et minibus confondus, tous les mois, pour que bateau a gagné yango, bakoma ba transporteur en commun, en taxi ou en taxibus. Pourquoi idée on a ilinga? Parce que les matériels d'exploitation, il y a transport en commun à la bus, ils allaient bilo quoi. À occasion, va couteau à matin à poto, moyen, et puis qui coûte cher na ba exploitant wana pour na ba pièce de rechange. Par contre, tant que un nouveau véhicule, bah ça n'a frais mon côté. Et il va gagner le tombola combien? À $10. On a fait l'étude de faisabilité, un jeu de $10, yo sombi, $10, avec $10, na yo, au cours de la chance, non, par mois, au gagner véhicule. Supposons que, et comment vous allez acheter? Il y a 10 ans de ça, hein, le projet. Nakutana ba télécommunicateur. Bon, voilà. Au travers, les gens achètent comme vous unité nabino. Vous achetez la tombola, un système bien de gestion bien organisé, moyen qu'on y bezate. Eh bien, si vous faites ça, tous les mois vous lancez 50 véhicules. Au bout de l'année, vous avez 600. Au bout de 5 ans, vous avez 3000. Les nouveaux véhicules vont chasser les anciens. Vous n'aurez plus de volant à droite. Parce qu'ils vont disparaître d'eux-mêmes. Et comme cette tombola-là va produire, j'ai prouvé, des revenus consistants. Et la tombola n'est pas faite pour que les hommes d'affaires gagnent l'argent dans cette tombola. La tombola est faite parce que c'est l'argent du peuple. C'est pour que cet argent collecté puisse servir au bien commun.
Et qu'est-ce que le service? Banzela na biso. Ba policier na biso. Ba roula zouana. Ou les bases à la prise en charge par l'État. La tombola peut les prendre. La tombola peut acheter, et c'est prouvé dans l'étude de faisabilité. Tout ça, il y a motard. Il y a l'État, mais biso to financer ba. 1000 motards pour la police ba kenge là-bas. Les auto-écoles, vous l'aurez discipliné. Et vous commencez à instaurer dans ces exploitants et les chauffeurs une discipline, parce que bazué lo kwa sika. Tu ne peux pas exiger de quelqu'un sans donner en compensation. Je suis contre le volant à droite, on a dit volant. Parce que nous avons un code de volant à gauche, à moins qu'il faut changer de code. Mais c'est la pauvreté, tout ça. Or, il faut une solution pour en sortir. On ne peut pas rouler dans... C'est le seul pays au monde où vous venez, vous trouvez sur la voie publique, et à gauche et à droite. On double à droite, on double à gauche. D'un feu rouge, on ne respecte même plus. C'est pas seulement la quinoiserie. Il y a un laxisme de la part du pouvoir public. Et pour cela, je vous ai proposé un projet. Qui, au bout de ce qui est dans la salle de l'Obakia, mais n'évitez pas de vous dire qu'il y a un mécanisme. Est-ce que bateau baliki bola moi beaucoup to balingité. Il fallait ce que ça la yango. Au bout de 10 ans, vous avez plus de 6 000, 8 000 véhicules neufs qui roulent, qui se remplacent et qui n'ont rien coûté à l'exploitant. Alors, vous voyez qu'il y a esprit de vie, vous avez un à l'État. Si vous avez esprit de vie et koufi, moyen pour remplacer, nous revenons au point de départ. Parce que Bisso, tant que toi qui mingite évidemment, le problème de transport en commun ne se posait pas, mais on est là organisé qui en bien. Toutes les tentatives, il y a de transport en commun au Bisso, au gouvernement, à Bisso, tout ça, depuis le maréchal jusqu'à aujourd'hui, et souhait pour la ligne. Parce que transport en commun, pour étambola na potokuna, l'État investit beaucoup d'argent qu'on appelle subvention. Parce que ticket, il y a transport en commun, et ça n'a jamais n'a coût réel. Étant donné que c'est pour la population. À supposer que trajet on est allé, na bus, normalement, $5, bien. Le peuple va payer peut-être $2, et l'État doit subventionner $3. Mais il faut payer ça tous les mois. Il faut un budget d'ailleurs automatiquement. Na poto za la randengwana. Mais biso to langote depuis longtemps et ça la maraté. Alors pour ça la société de transport en commun parce que quoi ya na yango. Et ça le ko la ba poudre aux yeux. Boutier bateau pendant quelques mois et puis après ekoufi. To meka na biso to sala yango to esuwa. Alors on a kendela yango projet na bitala projet ko ko bimisa biso na esikane mais l'être est morte. Mokando komi ya kitoko tokozwango wapi? D'abord on a édité yango na l'Harmattan. L'Harmattan ils a éditeur na Paris, aza na antenne na ye awa na access na lingwala na Wileri wana. Yé motaza éditeur. Mais faiblesse na bango baza na réseau de distribution. Alors ngamoko na kutani na point de vente Pullman, Hôtel Pullman, Rotana, Memling, librairie des Grands Lacs, et naza kolukana ba supermarché, puisque bana ba surtout na supermarché il faut ezala. Oui. O batologa ba okota mingi. Mais o wana tangi wana déjà ezakuna. Ezali. So motake na Pullman, akena Memling. Akuta ngo facile. Kuna isili ba beginga ba ki kopesa musu. Motango nango ezali, ozana makokia kolobango boy motango nango ya koteka yango ezali. $50. Eza eloko te mbongo ya poche likolo, maele tondi ebele $50 eza eloko te. Ça a été un plaisir ya koyoka yo. Ba kino bazoyoka yo. Un dernier message. Lolenge ni nozo mona kino dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Kolanda na o ezalelo. Hier, j'étais très content dans la salle. Il y a un groupe de jeunes ce qui s'appelle le quinoa. Na bengi sibango. Aiboyo ki on a lobi. Ce qui a solo, bolingi bo
relever des défis en Bokanabiso. Il y a des sacrifices. J'ai perdu beaucoup de mes biens hein, dans cette lutte de l'identité quinoise. Non seulement j'ai été pillé à l'époque, mais même ma camboya politique, la belle élection, tout ça, je me suis fait beaucoup d'adversaires. Parce que tant on a longué la PPRD, ça la Baoba, l'identité quinoise, j'étais plus fort que le PPRD. Et ça ne peut pas plaire à mes adversaires. Et donc, David, vous devez avoir beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Si vous avez des idées pour relever le défi, bosonga simate. Donc, conseil à Ropé Sabango, il y a quand même des jeunes qui ont le souci d'améliorer. Mais ils doivent savoir que la lutte n'est pas facile. Il y a beaucoup de caïmans qui ne voudront pas les laisser réussir. Mais ils doivent se battre. Très bien. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Ça n'est fini pour ce matin. Nous avons reçu pour vous Monsieur Marco Bangouli, ancien ministre de l'économie et des finances, candidat malheureux dans Maïtali Maponomi à 2006 et 2011 à Outiko Komamokanda. Ya Kitoko, Oto Sepeli Nango, Kinshasa, mon village, mémoire d'un Quinois natif originaire, préfacé de Laurent, cardinal Mosengo Passini, archevêque émérite de Kinshasa, ou Atika Bisso, postface de Léon Kengo Wadondo, président honoraire du Sénat. Yangoyo, Boko Zoyango, Bisikanyo Soya Tangi, na Pullman, Boko Zoyango Pe na même ligne, Boko Zoyango Pe, Awawa, Pemeni Nangaye, ce po bungi otuni na Bosolo. Bosolo Pe Koiko Talisayo. Bisikani Tokoko Sungayo et Babisikani Okokozo. Ça a été un honneur. Koyoka lelo, quinoiserie, leçon monnaie pour la biso ya kotika. Peut-être zo quinoisité. Quinoisité. Quinoisité à sika. Quinoiserie nde to boaka poto zu elo côté. Quinoiserie ezani en résumé pour terminer. Na opé sa joyeux anniversaire na pasteur moko depuis Cape Town. A résumé awa. Kozala quinoa. Elingi koloba. Ozwa Kinshasa lokola mboka na yo. Ozala mwana kine lingi koloba pa na bino nde eza Kinshasa. Ndenge mutu alobaka naza mutu ya Lubumbashi, naza mutu ya Popo Kabaka, naza mutu ya Kiri, Mbujima Ikananga, Mbandaka Bikoro, na mutu ya Beni, na mutu ya Bunia, na mutu ya Wacha ya Durba. Ndenge poza na lolendo ya koloba naza Kinois. Motolo na yo eza Kinois, esengono lolendo na yo eza Kinshasa. Beta yango tolo koyoka ngo sonite. Loba malamu pona Kinshasa, kanisa malamu pona Kinshasa, salape malamu pona Kinshasa. Tolongo la lolenge na biso ya mabe. Oto kanisa ki eza malamu, meza malamu te. Biloko ezanga tina. Oyo komona bana ya basi basangani mopiku. Bakei na kati ya chambre moko po ba fêter anniversaire à moninga. Balati ba robe de nuit. Mais auti na ndako na bango rideau ya ndako ezo poser problème. E ba louer hôtel ya $100 ou 200 par jour, ba vandi wana kapo bakanga ba photo na ba robe de nuit, ba lié ba sali feti. Azana initiative mon côté. Oya koki ko bandata malewa ya pamba. Ko bandata cabine, ko bandata restaurant, to salon de coiffure aye ko lata mosala maboko. Mais azui $1000 kaka po atia na anniversaire. Ça c'est za quinoiserie. Biloko nyo swana to ko ndima yango te. Sengali to bongo la lolenge na biso. Moto azo suba na balabala nde Kinois, étranger na note Kinois. Nde alongoli bilamba pe asubi na miso abato. To bongo la lolenge yango. Biso nde to melaka mai to tambola motuka pe obwaki na balabala. Biso nde to kendaka salito komboli nyonso obwaki na kanivo. Biso nde ba Kinois. Lolenge na biso ya mabe ya kosala makambo. Mokolo ya matanga nde to lataka pe tozo yemba makambo ya mabe. Toke na cimetière kochola mowei. Biso nde to aka ebembe ya moto elali ya metozo mela masanga. Pe tozo lobela bolingo, mawa elongo e biso. Biso ba Kinois. Comportement mabe kinoiserie. Yo moko tala bongola lolenge no akozala. Bilange kolaka na mai moto akolaka na conseil. Oh là là, alors on va souhaiter joyeux anniversaire à Infa, à Nani, au pasteur, pardon. Joyeux anniversaire. Tobandela, précieux na bandi. Mbotama Elamu, révérend Katel Panzu, depuis l'Afrique du Sud, à Cape Town précisément, Kendali Bosso, Oumela, Amia Bombayo, Tozo Kelola, nous sommes pèlerins sur cette terre des hommes,
Un jour, nous allons laisser la terre de Rosala quelque part pour vivre éternellement. Pembeni ya mobali na libala. Katel Panzu, Oumela, que Dieu vous bénisse. Va de l'avant, soyez fidèles à Jésus. Je vous aime beaucoup, pasteur. Shalom et à très bientôt. Happy birthday. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Allez, on a fini pour ce matin. On va se retrouver très prochainement avec Marco Bangouli. Peut-être que vous allez une autre approche. Nous allons ça a été un plaisir. Merci, allez, à très bientôt. Bye bye. Merci. Hiro, merci à toi d'être venu. Bah, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double Seven. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double Seven. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double Seven, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double Seven. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double Seven Light et Double Seven Cola partout au Mali.